nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko. Bola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye. Awe pona bola mokoyo osali ye, mpona bola mokoyo osali ye. Nakoki te nafanda kimia, nakoki te nakanga monoko. Bola mwa Nzambe elekelinga mosantu, nakoki te nazanga maloba. Akanisakanga ata nakanisi ete, Yesu nangao nazwa natalo yaya. Pona bolingo oyo namoni ye, mpona bolamu oyo osali ye. Makomi na Nzambe pe lolenge nini tosengeli kotambolaka na mokili na mokolo lelo, ndenge tosili koyeba tozali biso nyonso ebele na oyo tozali komona to koyoba ete tosilaki komona mikolo oyo euti koleka basemene eleki. Nous étions en train de parler de quelque chose d'assez important. Nous étions en train de parler de l'apostasie dans l'Église. Et si vous avez suivi, nous avons parlé de l'apostasie au la première semaine et deuxième semaine où ils allaient qui semaine et outi koleka, ils allaient qui toujours la suite. Il y a où est allé l'apostasie dans l'Église. Et pour na bandeko na kosala moi récapitulatif moko mokie rapidement pour na ko yebisa na bandeko na biso pour na ko faire comprendre bandeko na biso et pas inini tozali et puis le lenge nini to na esika oyo. Et donc il y a des bosso bandeko tango tozali ko sola na oyo tali l'apostasie dans l'église, nous voyons à peu près tout ce qui est dans l'église, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Alors tozali ko mona mbala mingi ba pratique oyo et komi lelo oyo. Non seulement ba pratique oyo et komi lelo oyo, mais tozali ko mona appelle isusu que d'une manière ou d'une autre ezali lokola mingi na kati na bonzambe basili ko renier foi na bango. Basili ko renier foi na bango pamba te makambo oyo eleki makambo oyo ezali ko salama oyo ezali ko salama lelo oyo ezali ko lakisa biso au travers ya comportement ya makambo ya ba habitude na biso ya lolenge na biso ko zala to ko sala ezali ko lakisa biso que déjà nous sommes déjà dans le faux si vous voulez, nous sommes à côté na oyo etali makambo na Nzambe. Pona nini tango mosusu ndeko mosusu soki azali kolanda biso na mokolo lelo oyo ozwi biso kaka lelo ezali ki pona koyebisa ete na silaki ko définir eloko oyo tobengi apostasie. Apostasie na lopoto ndenge tolobaki elingi koloba reniement public de sa foi chrétienne ou encore renonciation. Et mingi ndenge tolobaka renonciation moko publique. Ezali tango ya apostasie. Ezali pe lisusu moto oyo azali toloba oyo asambelaka, un religieux par exemple. Tout comme ça peut être aussi quelqu'un qui va toujours à l'église, un prêtre, par exemple. Et na tango wana soki pe abandi ko renier foi na ye, yango nde tokobenga apostasie, tokoki po koloba ke ezali abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse. Moto abandonné yango. Lelo oyo soki otali mingi bandeko mingi lelo oyo ba abandonné leur vie religieuse. Mingi sont rentrés dans les maisons par exemple. Mingi asa bazongi na bandako.
ba oyo bazongi na bandako bavandi na bandako mingi okomona aza koloba na yo alobi na kokende susu enini église te na kokende susu etonga na nzambe te mpo makambo naza komona kuna eza kosepelisa ngai te makambo namoni kuna makambo esalami makambo eza kosalama nazosepela nango te mbala mingi soko soli na bango bakoyebisa yo bapratique oyo nyonso tu tosolaki mikolo euti koleka yango wana oyo ezali kosalama na kati na église yango nde lelo oyo bato bazali kotelema bazali kozonga kaka na bandako basusu bazongi bavandi na bandako po ils ont été déçus à cause d'un fait, ils ont été déçus à cause de quelque chose qui s'est passé dans leur vie, ils ont été déçus à cause soit yaba tambu ici par exemple, to bato nanzambe, to encore pe na kat ne tonga nanzambe bandeko, ba sœur, ba frère, to likambo moko songolo et mingi basili kovanda na bandako à cause na yango. Basusu bavandi na bandako pe lisusu po na tina ya oyo ezali toloba oyo na bengi bango ba victime collatérale engi koloba plutôt ba victime collatéraux engi koloba bato oyo avandi po ayoka likambo moko songolo po oyo elekaki na moninga moko boye. C'est-à-dire que yé a joué du solo wana po na yango et comme raison po na yé ya kovanda a abandonné sa foi, a abandonné sa vie religieuse, a abandonné mosala na nzambe, a abandonné makambo nyonso oyo azaki kosala azongi avandi. Mokolo mosusu na sili kovanda nazali kosola na bandeko epai moko nazalaki kosala ndeko oyo ayebisinga lobi pasteur ngai tango nazalaki na Nigeria nazalaki kosambela makasi nazalaki na groupe ya intercession. Oh, mais ça c'est bien ça. Il faut continuer. Bon, lelo ozali wapi. Aisinga na kendara société la kendara église pour en tout cas ma camisée belé na sepela société na va na ndako. O va na ndako penza ya solo. Na bi na va na ndako ya solo. Ngabi omoni ndeko moni ngami. Soki kuno zalaki intercesseur zalaki po tangu oyo ozako luka voyage oyati na kat nesika oyo to na mikili awa. Siko tangu yo komi olobi ke non te ovandi na yo kanisa boni tangu yo zalaki kuna ba promesse oyo yo pesa nzambe ba promesse oyo yo pesa nzambe olobi na nzambe olobi ke ngai soki na komi na poto en tout cas nzambe na kosalela yo soki na komi na poto en tout cas après voyage oyo soko voyage na ngai salani nzambe na kosala boye opesi ba promesse ya ebele ba promesse wana lelo oyo ekei wapi po nzambe oyo ye na kote na ye akokisa po okomi na kati na mboka oyo bongo sikoyo oya yo promesse par na yo ya promesse ezali wapi ndeko wana asili kovanda talinga ti alobi na kanisa ki yango boye te ngabi omoni okanisa ki yango boye te pamba te ya solo tozali na kati na isika moko oyo ozali komona ke bato mingi bazali na mwa bobungi batie likambo moko songolo oyo eleki na bomoi na bango liboso pe elongoli bango na kati na bonzambe na talisi ndeko oyo nalobi ete na bindeko soki otali malamu soki likambo songolo ekomaka ezala na kati na etonga ezala na kati na pembe to na baninga oyo yo oyebaka bozali kosala na bango mosala esika moko likambo wana eske likambo wana ezali monene koleka nzambe est-ce que likambo wana nde yango ekoki kolongola yo kanisa ke Yesu Masiya azala na kati na kuruza lobi pona tina ya ndeko songolo ngala kiti na kokufa pona yete mbele loto ozali awa te ezali pamba te nzambe akumbaki nyonso mabe nyonso akumbi yango alobi pona yo na kokufa pona yo na komipesa pona yo po ete yo ozwa bomoi po ete yo ozwa vie po ete yo ozonga na isika oyo esengeli yango wana ndeko molingami zongela nzela ya etonga kende kosambela ozosambela pona moto te ozokosambela te po kingandi akeye église ozosambela pona kingandi te to pona moto te to pona eloko te ozakosambela pona kokumisa nzambe oyo apesi yo bomoi oyo apesi yo manso oyo yo oza na yango lelo oyo pema na bomoi ezali ya ofele ndeko molingami ndelo oyo ndeko oyo azwaki décision ayeba kozonga nalobi boye pona koloba ete tango tozali kolobana oyo etali apostasie na kati na église effectivement tozali kolobela makambo ezali ba pratique na kati na église mais nazali pe kotala pe lisusu biso ba oyo bandimi tozali kokendaka na etonga na nzambe biso ba oyo tozali kopandaka na bandako tolobi topandi na ndako po likambo songolo elekaki tala tina oyo esenge na biso toyeba kobungisa pamba te Paul alobi na biso alobi te n'oubliez pas vos assemblées. N'abandonnez pas la foi. Bible lobi na biso que j'ai combattu le bon combat. Yé moko Paul lobi j'ai combattu le bon combat. Ba combat nini Paul asili kozwa.
Tikana ebisayo ndeko molingami. Paul a vécu makambo nyonso tozali koloba lelo oyo. Po soki tozali kotanga makambo a expliquer biso yango malamu apostasie ndenge nini ekomaki pe esengeli koma na kati na etonga. A expliquer biso po moto alimboli yango malamu ezali makomi na Paul. Molimo mosantu e inspiré ye etalisi makomi oyo tokotangaka yango lisusu. Tomonaki yango na mokanda ya 2 Thessaloniciens chapitre 2. Tomonaki lolenge nini Paul azali koloba. Ndenge nini Paul alobi que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il y a avant Antichrist parce que ce gars moto l'homme de la perdition, moto le fils de la perdition, c'est justement l'Antichrist. Alobi akoya pe akoya mais avant ya koma déjà apostasie et ko salama na kati na église na kati na communauté ezali lokola ba prémisse oyo toko monaka yango nde ko limbola biso que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Ndoko molingami naslaki ko définir justement apostasie lokola yango ko lobete renonciation publique à une doctrine aussi. Reniement public de sa foi chrétienne ou bien rénonciation, ezali pe lisusu pour un prêtre ou pour un religieux, un abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse, ezali pe lisusu en troisième position, troisième point, rénonciation publique à une doctrine. Et doctrine na yo ezali nini? Biso bana na nzambe likambo ezali kaka moko na ndimeli Yesu Masiya yenda ezali kotamisa bomoi na ngai oyo Yesu alobi yango wana ya ngai enseignement yango wana makambo na ngai. Donc ko bwakisa makambo nyonso tu oyo Yesu alobi to ko kitisa Yesu ko lobi te Yesu te na bomoi na yo ozali ko renier oso koti na kati ya apostasie. Ben, avant que tokende lisusu na mama osika na lingeki lisusu kozongela lisusu likambo yango kolobete tokendaki na makomi na mokanda ya 2 Thessaloniciens totalisi bino awa na chapitre 2 effectivement na verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie est comment. Mais eloko ya motu ya sokotangi première phrase balobi na biso que moto moko te a séduire bino, moto moko te a séduire yo na makambo ebele, moto moko te a séduire yo d'une manière ou d'une autre. Moto moko te engi kolobake ezali ko senga na biso tozala éveillé. Tozala éveillé pour na kotara makambo ezali koleka. Po na nini moto moko a séduire biso te. Po la limoli yango susu malamu na verset 7 alobi na 2 Thessaloniciens toujours à chapitre 2 verset 7 alobi car le mystère de l'iniquité agit déjà. Phrase oyo ezali eloko moko ya motuya. Soki ozali mwana nzambe tango yo moni lisu omoni ka phrase oyo Nebike et continue le bi il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est tout. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Bataille si biso balobi ministère oyo babenyango ministère ezali makabote mais makambo oyo ezali ko salama. Oyo te ezali ko salama autour cette pratique cette biloko nyonso oyo ezali ko salama attitude to ezali ko comportement makambo nyonso tout oyo babenyango iniquité ezali ko salema déjà. Un mystère abenyango mystère le mystère et un mystère de l'iniquité. Mais en fait, ce qui te tali malamo, to koti na makomi, ako expliquer biso yango na sima, a expliquer biso yango malamo na sima, a lobeli biso makambonyo surtout ekoya. Et là, atali sa lobi, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et ni kolobanini. Et ni kolobake, bien que déjà l'apostasie est si bandit.
makambo tozali komona lelo oyo na pratique eza kosalamaka na kati na ba église et c'est bandi kosalama c'est ça qu'on appelle l'iniquité et l'iniquité ezali makambo nyonso oyo ezali koleka lelo oyo ezali contraire à la volonté de Dieu na expliquaki iniquité ezali nini iniquité ezali différent na péché ezali kaka lisumu mais ezali différent na sens nini péché ezali likambo oyo osali lokuta ezali péché soki yo ozali kokosa balobi no ozwi likambo to eloko ya moto balobi yo ozwaki likambo ya moto bozongisa lobi o ngai te okosi ezali lokuta ezali péché mais iniquité ezali soki yo ozali kokosa yo okosi et puis eleki na bana na yo mwana na yo pe ndenge moka bani kokosa oyo pe ya yebana bakomi kokosa ekomi iniquité na kati na famille wana ekomi iniquité po ezali transmise de génération en génération et que la génération ya liboso génération mibale génération ya misato ekiti ekomi iniquité moko na kati na libota ya ndeko oyo. Alors l'iniquité oyo ezali ko agir déjà engi koloba déjà to moni yango oyo eleki na ba étape de ba génération ebele bakoko na biso bato balandi biso na sinase soko tali mala makambo mosusu elekaki pe na mwa liboso oyo to biso na avant biso to koma lelo oyo koyeba kote ya makomi na Nzambe esi ebandaki ko salama ezalaka makasi te tango mosusu lokola lelo mais makambo nyonso ezokende en puissance ezokende en se multipliant po tozokende na suka et na suka makambo ekoma masusu makasi lisusu koleka nde epai oyo l'antichrist akoya. Alors eloko oyo ezali kosala ke yango epanzana te mbala moko lokola ballon d'air moko epanzani boum mbala moko ezwi mokili mobimba. C'est vrai iniquité ezali na mokili mobimba mais ezali na eloko moko ezali ko retenir yango. Yango ndiye Paul a expliqué à l'obi, il faut que mystère wana ezali ko agir déjà et c'est sili ko banda kasi eloko moko ezali ko retenir dans yango pour epanza na mbala moko te eza eloko nini balobi il faut que seulement que celui qui le retient encore est disparu celui qui le retient là mo eloko o ezali ko kanga yango e bana dans soki yango elongwe de omona makambo mais lokole yango ezananu yango ndio ça que ezo retenir nanu que mabe wana epanza na te lokola cancer moko botanse et na mokili mbala moko eloko wana ezali nini molimo mosantu lokola ezali na mabele ezali nanu ko retenir lisusu po ete bana na Nzambe bazali pe ba oyo bazali basali na Nzambe ya solo bana na Nzambe ya solo bana na Nzambe oyo bazali rempli na molimo na Nzambe bazali ko zela pe kaka keke mokolo oyo Yesu akobima oyo akobeta nini kelelo ekobeta oyo akobima na likolo et que biso nyonso tout ndenge Bible lobi na biso au son de la trompette nous serons enlevés complètement tant qu'on a enlevé complètement les morts d'abord seront ressuscités par le matin et biso to kozala kozala vivant kozala mbala moko transformé et bakomata eloko ezali ko retenir na du lelo oyo ke babona e prendre place na molimo mosantu et ceux qui molimo mosantu longwe automatiquement ceux qui totangi na verset 8 toujours na 2 Thessaloniciens chapitre 2 balobi na biso et alors paraîtra l'impie wana ezali justement l'antichrist ke na tango wana nde sikoyo ye akoya kokita ye antichrist akoya mais Bible lobi na biso Jésus-Christ ako détruire ye par le souffle de sa bouche na mopepe kaka ya pamba ya monoko na ye omoni ndeko molingami ezali kotalisa biso que même ata tango apostasie oyo ezali déjà se bandi iniquité etondi na mokili et que makambo oyo ezali koya même ata soki antichrist aye mais suka elonga ezali po pamba te Yesu asasipla kolonga alonga pe libela et puis pe na tango wana pe même antichrist akoka ete akolonga ye lisusu ezali pour kotalisa biso que c'est vrai eloka motuya talingaki to kangezali verset 3 balobi que personne ne vous séduise d'aucune manière. Verset 7, balobi, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est bandi quoi agir. Et c'est banda quoi agir. Et ça déjà dans mon kili oyo. Et ça quoi agir déjà. Nous avons mon abaye fait. N'enganini et ça koleka. Balobi et avec le verset 10. Nous avons sauté pour poéter. Nous avons récapitulé rapidement. Moi mon kemba umbango pour to zuma retard mon ke. Alors balobi na 2 Thessaloniciens 2 10. Et le dit que avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ndeko molingami ezali ba point clé de nazali ko bimisa lelo oyo ko rappeler yo oyo to mona ki makambo semaine wuti koleka. Pona bato oyo balingi ko ndima bosolo te. Balingi bandima kaka makambo etali lokuta. Pona bato oyo balingi bayokela kaka makambo ya bango moko. Bato wana oyo balingi bayokela kaka makambo ya bango moko. Bato wana oyo balingi kaka basala kaka makambo basaka lokola ndenge nzoto na bango elingi. Ndenge nzoto na bango esepeli kosala. Ndenge bango moko basepeli basala. Balingi te conseil moko songolo. Balingi te oyebisa yeke non kokende na nzela oyo te. Soko ke na nzela oyo ezali mabe tango mosusu okosuka tala likambo songolo ekoki koyela yo. Kokende boye te, kosala boye te. Abi bato oyo bango wana oyo basepeli ba continue na kati na ba iniquité na bango, na mabe na bango, na masumu na bango, na kati na période oyo ya apostasie. Nzamba lobi akotindela bango pesa sili kotinda molimo ya égarement. Molimo ya égarement. Molimo alobi na kotinda bango molimo ya égarement. Bakozala égaré. Oh ndoko molingami. Lolenge moko bakozala égaré. Na tango bazali égaré bakondimela kape bakokende kolukaka kolimbisa oyo na koyeba koloba ezali loko ya motuya bakokendaka koluka sikoyo ba faux docteur ba faux prophète po ete bapesa bango biloko oyo bango na motema bango moko balingi soki yo yebisi eloko mosusu akoboya me alingi moto oyo ayebisa ye désir na ye wana yango nde yalingi bayebisa ye ndenge wana. Beaucoup se feront eux-mêmes leurs propres docteurs, leurs propres prophètes. Ils se feront leurs propres pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent recevoir quelque chose où ils allaient conforme à leur désir et non conforme à la volonté de Dieu. C'est ça justement l'apostasie. C'est ça l'apostasie. Parce que motalingi sous vérité en zambete. Motalingi suko la vérité nzambe talingi nde alanda posa ya nzoto na ye siko yo teya ye na posa ya nzoto na ye ke yebisa ye awo nzamba ko pambola yo nzamba ko bakisa nzamba ko sala boye yango wana déjà apostasie. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que personne ne vous trompe par des séductions, par des manières d'aucune manière. Ndetalati na lelo oyo to komi na ba fausse doctrine ba hérésie komi ebele na kati na mokili lelo oyo mingi lelo oyo tokomi kotala kosala makambo na nzambe na lolenge moko ya kokamwa soki nalandi par exemple dans mokanda ya Timothée na kozongelaka 2 Thessaloniciens mwa moke sima tolandi na mokanda ya Timothée na 1 Timothée chapitre 4 Bible lobi na biso boye verset 1er elobi mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça justement. Nous avons une définition, il y a apostasie. Abandon, toujours abandon, rénonciation, abandon, nyonso wana ezali kolakisa biso makambo oyo ezali ko salama lelo oyo. Nyonso wana ezali kolakisa biso makambo oyo tozali komonaka lelo oyo. Bible yango moko lobi na biso. Philippiens lobi na biso nini? Abandon. Nini 1 Timothée. Lobi na biso nini? Abandon. Abandon, abandon de la foi. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront leur foi. Or, apostasie, il y a reniement public de sa foi chrétienne, rénonciation publique de sa foi chrétienne. Pour un prêtre ou pour un religieux, il y a abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse. Abandon de la vie religieuse, rénonciation publique d'une doctrine. Il y a un apostasie. Et 1 Timothée 4 lobby, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Tala epai oyo tolingi to suka na yo na mokola lelo nde epai to suka ki na yango semaine oyo wuti koleka to bandaki ko expliquer oyo tali doctrine ya Balaam na doctrine ya ba Nicolaïte ndenge pesemela ki biso na mokanda ya Apocalypse. Ezali lolenge moko. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont rentrées dans l'église. Que beaucoup s'attacheront donc à des esprits séducteurs.
Il y a des gens qui sont venus, des esprits qui sont venus justement séduire le peuple des dieux, dans les églises, dans les communautés, dans les lieux de rassemblement. Des esprits séducteurs qui sont arrivés avec un parler, avec une puissance de parole. Il y aura des doctrines de démons. Des doctrines de démons. La doctrine de démons, vous allez bélir. N'a pas ça qui est exemple. Il y a mon problème de doctrine des démons. Oyo bazali kolobaka lelo oyo ezala kotambolaka internet mobimba ke ezali na possibilité yo mwana nzambe fo bimaka na nzoto na yo ke na kotambolaka oke na kolukaka code ya soki nani na mutu nyonso wana ezala kobima. Ce sont les doctrines des démons oyo wana na ko affirmer yango fort, haut et fort, parce que ce sont des doctrines des démons. Yesu asengi biso yango te, Yesu atikala koloba na biso makambo ete. Mais il y a un monde d'enseignement qui est lelo oyo bato bakomi kaka non awa lelo oyo ezali nini puissance naza na puissance nana besoin puissance naza na puissance soki tokati boye eloko songole kokweya puissance bato bakomi koluka ba puissance oyo mpona kotika kokweyisaka bato kobambaka bato na mabele ntango nyonso tu soki moto bato akwei na mabele mama bato akwei na mabele okotia makolo na yo na se konyataka ye na libumu konyataka ye na libumu ntango nyonso tu na makolo. Quel est le respect que nous donnons à nos enfants? Quel est le respect que nous donnons à nos mamans? Quel est le respect que nous donnons aux bien-aimés, aux fidèles dans les églises? Nous ne leur donnons pas ce respect. Depuis quand esalema ko ovanda penzambo? Est-ce que yo moto oyo ozali ko tia makolo likolo makolo na basapatu no makambo et pas yo tamboli to yebite ndenge yo ko nyata mama oyo nakada nzoto to ça oza ko mona ngo malamu? Est-ce que yo ko ndima ya yo mama ba nyata ndenge wana? Na si mokolo bana ngai kezali molimo mo santu motetundi yo? Non, never. Non, never. Molimo mo santu saka likambo ya boyete. Totali vie ya Paul, totali vie ya Bantoma, totali vie ya Yesu Masia yemoko. Na mona ta mokolo moko te, asili ko nyata, to ko dénaturer, to ko humilier moto moko boye songolo. Eza na kati na temple to na kati na libanda. Mais pour la ni lelo oyo. Bato akomi ko lobegezali molimo mo santo tende ko. Molimo mo santo te. Yangonde to ko benga lelo oyo ba pratique oyo ezali mabe ba esprit séducteur na ba doctrine de démons oyo koti biso na kati na itonga na nzambe ba pratique to zali ko sala. Soki na continuer kaka na 1 Timothée chapitre 4 verset 1 balobi na biso na verset 2 par l'hypocrisie de faux docteurs. Abengi bango ba faux docteurs, c'est la Bible qui les appelle ainsi. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Makambouya est belé, ba doctrine ba to komi na ba biloko mosusu ba komi ko bimisa ba philosophie mosusu okokamwa. Okokamwa na lobaki yango semaine wuti ko leka ke moto mosusu wuti akei a telemi liboso na bato na assemblée ko bana bato eke dimanche prochain moto to ko yana kati ni tonga na nzambe il faut aya sans slip. Abiba basi nyonso tous les jeunes filles tout ça ba maman nyonso na kati na tonga na nzambe baya na église sans sous-vêtements. Yebisanga molimo mo santo nini oyo aboti ko balikambo ya boye. Molimo mo santo nini oyo ko tinda oyo osala bu oyo baboye. Molimo mo santo nini oyo wana atakutu biso bato oyo tovandi na baba yango mani le fait ça to yeba ko kaseke non oyo boye passer abimi na mzela eza lisusu makomi na nzambe te po lakisanga na makomi yango naza kobeta tolo tango yesu ko lobaki ete bandeko na kati na radio bere tolingi totala eloko nyonso tu na kombo na yango ya solo olobi likambo na fongoli bible na nga natali na fongoli bible na ngai natali na vérifier yango na kati po to ali bana na bere to ali bato po bato ya bere bazaki ndenge wana yango ne tolingi ke makomi makambo nyonso tu ezala na makomi tala tina to kozonga kaka na makomi ba pratique yango nde tozali ko monaka awa Nzambe azali ko lakisa biso makambo ebela lobi puisque bato oyo bakomi ko ndima balingi basa makambo na ndenge ya mitema na bango moko na mokanda ya 2 Pierre chapitre 2 na mokanda ya 2 Pierre chapitre 2
Ce qui est tangi wana okotanga yango nyonso tout mais nakotanga nyonso te nakotanga kaka verset ya liboso tango mosusu pe na oyo ya mibale. Bible lobi na biso na verset ya liboso lobi il y a eu un faux docteur. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il y a eu de faux prophètes, il y aura de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui introduiront bakokotisa, secte moko boye, yamabe, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, bakobanda ko régner Yesu Masia. Oyebi ndeko molingami lelo oyo na kade betonga mingo komoni ete motazali koloba na yo alobi ete na isika moko na komaki kutu te me na yoki sango ke baso balobi we Yesu azali mwana nzambe asalaki bozali nzambe boye kasi il faut alende epai moko boye abala to asala boye omoni makambo ndeko molingami nyonso wana ezali mpona kokotisa baenseignement lukuta baenseignement mabe babandi kopesa biso makambo oyo ya lokuta et Bible lobi ba faux prophète bazalaki ba faux prophète bazali pe ba faux docteur ba kokomaka lisusu ba kotsa makambo ya mabe ni eto toza komonaka lelo oyo kobi maka na banzoto baza ko renier la puissance de Dieu. Bible lobi na biso le verset 2 plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité mongongo ya bosolo mongongo ya vérité et ko bebisama à cause na bango kokamwate lelo oyo tokomi komona yango bato mingi bakomi kobanda na ndako moto akoyebisa yo na yebisu te vérité zali wapi mais ndoko molingami tika na poka lelo na yebisa yo Dieu comme Dieu a dit à Élie il y a encore un reste. Il y a encore un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a encore un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et parce que tout simplement, ce reste-là a accepté Jésus-Christ. Il a cru et il a fortifié sa foi. Et que ce reste-là se sont dit, oui, nous allons continuer ce combat jusqu'à la fin. Comme si Paul a dit lui-même, j'ai combattu le bon combat. Ezali na ba oyo bazali pe solo tilelo oyo bo solo ezali ndoko molingami bien que tozali komona bato makambo ndenge ezali koleka mais nzambe aza na armée na ye mobimba oyo ezali oyo bafukameli mokilité oyo bafukameli makambo mokilité oyo bafukameli ba pratique oyo tozali komona te na mikola lelo parce que justement nous parlons toujours de l'apostasie. Plusieurs le suivront bato mingi bakolanda bango na verset 3 balobi par leur cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Abi omoni, abi na kati ya cupidité na bango. Bakoluka ba bebisa, ba kosa, ba lo makambo moko boye. Eko pagate kitoko liboso no me eza maluba ya lokuta. Maluba ya lokuta. Oh ndeko molingami, tala epai tozali lelo oyo na kati na mokili oyo. Donc, tout cela koloba makambo oyo etali apostasie, nous tozali koloba na 2 Thessaloniciens chapitre 2, mais pai oyo to sukaki penza na motuya oyo zalaki ekomaki na biso to ba ko définir ba doctrine. Nous avons parlé bababi que plusieurs seront séduits par les esprits séducteurs évidemment et les doctrines des démons. Et parmi la doctrine, justement, nous avons vu que l'Apocalypse a tali sibiso yango nde to keneki su kotala susu o etali makomi na nzambe à propos ya Balaam. Ezali doctrine moko ezali kotambola lelo oyo. Yango nde oyo na pesa ki signification ya Balaam na obaki celui qui dévore. Na pesa ki signification ya Balak. Balak c'est celui qui dévaste, qui gaspille. Pour nani bango mibale pambate Balaam azalaki prophète, yemu azalaki kokende, Balak azalaki kozwaye, Balaam akendeki po akende koteya, mais à cause ya mbongo, akende ko prophétiser likambo songolo. Yango no moni ki ba prophétie mingi lelo oyo et comme ba prophétie moko diriger pona nini? Pona sepelisa yo. Pona sepelisa yo po etendeko omona malamu lo ba ki en tout cas nzamba azali kosala. Kanisa makambo nzamba alobi na Jérémie.
kanisa makambo nzambe alobi na Ezekiel alobi bato bazali koteya bato koloba na bango ke likambo boye ekokoma te likambo boye ekokoma te mais est ce que ngai nzambe moto natindi bango? Et de la même manière Balaam babengaki ye po akende kobwaka malédiction na bana na Israël. Bible lobi na biso epai oyo nzambe asili kopambola malédiction ekokoma te. Pamba te Balaam ntango akei eloko na ye ya motu ezalaki mbongo. Mbongo nezalaki na motu na ye. Mbongo nezalaki na kati na makambo nyonso to azali kosala. Eloko ya liboso première na motema na yaki mbongo. L'objectif de Balaam ezalaki nini? Selon Nombre 22. Nombre 22 et puis na 2 Pierre 2. Tanga yango soko tangi ko tanga tana ndako komona. L'objectif de Balaam c'était d'avoir de l'argent. Il a été animé par l'argent. Et tu sais comment le Seigneur a failli le tuer. Mais Dieu a utilisé même cette bouche pour transformer les choses. Balaam a enseigné à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour la nini, pour que ne collier la viande sacrifiée aux idoles. Et puis pour que les sous commettre la fornication na katina na banana ya mboka ya ba Philistin. Na Apocalypse chapitre 2 verset 14 okotanga yango komona. Soki otali malamu ba doctrine mibale oyo to cela ki koloba. Doctrine mibale oyo. Ya doctrine ya Balaam na doctrine ya Nicolaïte ya ba Nicolaïte. Nicolaïte pour na ba oyo bazalaki te et Nicoloba lisusu nini Nicolaïte Nicoloba qui domine le peuple. Et Nicoloba destructeur du peuple. Et Nicoloba conquérant du peuple. Alors yangope ezali pratiquement le lenge moko lokola oyo ya Balaam parce que nyonso tous les oyo ezali ko tourner autour ya mbongo. La doctrine des Nicolaïtes est pratiquement le même que celui de Balaam. Il faut que la doctrine ya Nicolaïte, il faut que l'église et le monde aient le même objectif. N'est pas itosukaki. Donc molingami soki na kati na doctrine oyo ta église na mokili to tambolera ilongo. Et ni koloba ke église tambwisa maloko la mokili. Que tout na ba objectif moko makambo moko biloko moko eloko tout ndenge moko. Elle a le même sujet. Na même Dieu. Tout na ba Dieu moko. Oh, c'est impossible. Parce que toi yebi ke na mokili le monde est régi par le diable. Alors que tonga na nzambe sengeli tambo da mulimo na nzambe. Et donc on a bango na kata mokili ezali nini? La fornication yango ezali ko faciliter idolâtrie oyo. Fornication na kata da tonga na nzambe, fornication na kata ba tempelo, fornication na kata ba assemblée yango nde ezali ko régir ko faciliter justement idolâtrie oyo. Et puis le métier kana ebisa yo fornication oyo ezali physique. Oui, ndoko molinga mi okotuna nga fornication spirituelle ndenge nini. Yes. Tango nzamba azali koloba na bana Israël abi bino bozali basi na ndumba. Bozali lokola basi na ndumba. Bolongwe awa bokeyi susu kozoba nzambi mosusu oyo bokomi kobanda na bango. Ezalaki nini? Nzamba azali kotalisa bango que vous avez commis un impair. Vous avez commis quelque chose, l'adultère. Vous avez commis la fornication. Parce que c'est moi qui suis votre Dieu. L'époux, ton époux, c'est justement Nzambe Yemoko. Je serai son époux. Il dirait à l'église. Et alors c'est ça. Les deux, la fornication physique et la fornication spirituelle, c'est les deux, pareil. Ce sont les deux choses qui marchent ensemble. Et on a bateau oyo balingi oyo baitonga balingi ke nazala na kati na Égypte nazala na Égypte mais nazala spirituel nazala na kati na Égypte mais nazala spirituel. Égypte avec une mentalité d'esclave et nazala spirituel. Oh ndeko molingami. Nazala na kati na Égypte mais nazala spirituel. Mais ça est possible.
l'Égypte, c'est l'Égypte, c'est le monde. Et tu ne peux pas mix toko sangisa Égypte mokili oto bengi mokili Égypto na lingala na oto bengi temple na Nzambe. Déjà par nature na mikola lelo Nzambe alobi na biso abi temple alobi nzoto na yo ezali temple na ngai, temple ya molimo mosantu. De par là déjà na fini kolongwa na Égypte. Parce que spirituellement, après avoir reçu Christ et que l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est Dieu-là, cet Esprit nous a transformés. Il nous a sortis du monde et il nous a amenés dans le royaume du Père. Et nous avons dit, même tant qu'on a dit mais je suis assis dans le Seigneur à la droite du Père. Mais bibelobi na ngai ke na kati na Yesu na vandi na loboko ya tata kuna na likolo. Tala ndenge tozali ndeko. Soki ezali se bongo ekoki kosangisa Égypte na ngai elongo. Or lelo oyo doctrine ya Nicolaïte ezali kotalisa biso eke zala na yo na Égypte mais tango mosusu okendaka na église dimanche kendaka na yo ba ndeko molingami kotaka tu na obwati encore lelo oyo mikolo oyo danse moko ebimi bazala kobenga yamado bato nyonso bazali kaka na yamado même na bandimi okomona na mondimi atelemi aza kobina yamado ndeko molingami oza na Égypte oza kobinaka yamado na nsima nango dimanche oyo olingi ozala spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Yango nalobaki ete tango mosusu ndeko molingami na maloba na yo na monoko na yo ozali kotanga Yesu Masiya, mais na ba acte na yo na comportement na yo aussi okota na apostasie kala, ozali ko régner Nzambe na bikamwa, ozali ko régner ye na ba acte na yo. Oyebisanga ndeko molingami tango yo dimanche yo ye na etonga na Nzambe, avant yo ye na etonga na Nzambe dimanche, samedi yo zalaka na kobina yamado, dimanche yo ye na etonga na Nzambe. Yebisanga ndeko molingami osali nini ekomi lokola oya mokili teke na pesa ya mokili na pesa pe ya Nzambe mais etambolaka boye te ndeko molingami. Eloko ndeko Nzambe azali kolinga na biso ezali lili ezali ke tozala mobimba toyeba kobima na Égypte ya solo lolenge sengeli toyeba kosangisa lisusu te. O doctrine ya banicolaïte ezali tosangisa nyonso tu mbongo nde akoma Nzambe na biso. Soki mbongo akomi Nzambe na yo tala ndenge makambo tozali komona na baeglise lelo oyo abandimi mbongo akomi Nzambe na likolo yango nde oyo tobandi kotelemisa na likolo liboso. Est-ce que otali malamu ndeko molingami bisika ebele na kati lelo oyo na bakomi na batemple na biso na bisika ya kosangana okomona tokotangaka tokolobaka makambo mosusu ebele mais na nsima nango ntango tokoya koloba makambo na Yesu kaka Yesu kombo na Yesu tokotanga yango kaka ntango tozoloba amen. Mais oyo nyonso etikali 90% nyonso tu wana etikali masolo mosusu. Pona nini? Parce que quelque part nous n'avons pas mis Christ au centre de tout. Notre évangile est Christo Sainta. Et Nikoloba, évangile na biso ezali esengeli Christ azala na centre na kati na nyonso. O soko tali ba doctrine oyo ezali kobima lelo oyo onyo soto ezali kotambolaka doctrine ya Balaam, doctrine ya ba Nicolaïte na tangi kami bale oyo mais yo sili koyeba ke makambo mingi esili kobima lelo oyo basusu babimi pe na oyo bango Nzambe soki ya bakoko soki Nzambe banyani makambo ebimi ebele nyonso wana ezali kolakisa biso ke mokili tokomi na apostasie. Toza ko vivre déjà apostasie.
toza ko vivre déjà apostasie soki na mokili ezali ndenge wana boni na kati na baitonga na Nzambe alors que ezali malamu mingi talatina tokopambola Nzambe mpo na tina ya radio bere to ba radio nyonso to epai nyonso oyo bazali koteya makomi na Nzambe ezali mpona kolamusa biso lisusu mpona koreveille biso lisusu kotalisa biso ke ndeko tokomi na esika moko ekomi esika ya pasi tokomi na période moko très dangereuse ndeko molingami très dangereuse na période tokomi na yango ezali période oyo esengeli mondimi mwana na Nzambe ayeba koyika mpiko ayeba kokangama na Nzambe ayeba kokangama na makomi pamba te mokili ndenge ezali kotambola tokomi na oyo bato ya lopoto babengi le siècle de la vitesse makambo nyonso ezali vite ezali fast tala kaka lelo oyo omona biloko to ezaka fast food meme ya kolia ezaka fast biloko nyonso to fast ozwi makoyebi na ndako oyo ezalaka te liboso me lelo oyo okoki kochauffe eloko na minute nyonso ezali na fast ezali vitesse mokili ekomi na siècle moko ya kosakana te elolenge mokili ezali ndenge wana ezali mpe lolenge oyo mingi mpe bazali kokweya bazali korenier foi na bango na vitesse. Le temps est venu pour que l'enfant de Dieu puisse se ressaisir. Le temps est venu pour que l'enfant de Dieu puisse avoir un discernement. Histoire moko ezali koleka na kati na mokanda ya Néhémie na kanisi oyebi yango. Na mokanda ya Néhémie tango Néhémie azoki mokano kokende ko rebâtir mur ya Jérusalem. Bible etalisi biso ke babundisi ye na modele ya kosakana te basambala batobija l'arabe bato ndenge na ndenge batelebi babundisa ye ntango nyonso tu me ye akontinue kaka kotonga mur ya Jérusalem babandi koseka ye balobi ye yo kuta ta renard aleki pembeni mur wana ekokweya basekiseki ye na modele nyonso tu me atomboli mur oyo ti bango moko bamoni ke likambo ekomi sérieux moto azokontinue kaka ti akomi tina suka. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, il y a qu'à détruire et l'autre, il y a qu'à construire. En dernier recours, donc on a mis la langue malam, s'il te plaît. En dernier recours, et l'autre, il y a qu'à dire, Batindelier, prophète. Batindelier, prophétesse moko. Aya ko lubanaye, aya ko solanaye. Mais il y a quand même des nègres lobby de biso na mokanda ya Néhémie. Na Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, na verset 10. Et le dit, je me rendis chez Shemaja, fils de Laja, fille de Méhétab. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Verset 12. On a sauté, on a verset 12. Et j'aurais connu, et j'aurais connu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient demandé de l'argent. Oh! Mais qui l'a connu surtout pour détruire Néhémie. Mais puisque ma coquille de commande ami et comme il va utiliser prophète Mokoboy. Va use mon seul ensemble de Mokoboy. Pote aya parce que va pessier parce que va tamboli simbongo va utiliser ye pote a pesa na Néhémie prophétie ya lokuta. Heureusement pour Néhémie. Heureusement Néhémie a qui na molimo na Nzambe. Molimo tango molimo na Nzambe sali mona kanisa lobi Atali boyna verset 12 autant yona ngai Néhémie chapitre 6 dans la verset 12 Néhémie lobi et j'aurais connu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Néhémie pour discernement et sali lobi oza ya Nzambete. Mais phrase oya lobi na sima yango des appels ya motuya. Phrase oya lobi mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent.
bali kotambisaka bambongo kotambisaka makambo ndenge na ndenge mpona koya kobebisaka baetonga mpona kobebisaka milimo ya bato mpona kobebisaka bato mpona kobebisaka bana na nzambe kobimisa bango na kati na bonzambe kopesa bango baprofesi ya lokuta basusu bazali kokufa mpona ntina kaka ya baprofesi ya lokuta mpo ete tokoti na kati na apostasie makambo ya mabe ekomi koleka mingi profesi ya lokuta epai songolo Néhémie akomprendre yango Néhémie atelemi alobi non oyo ezali ya nzambe te molimo na nzambe esali na kati na ye Néhémie asosoli estce biso mpe bana na nzambe tokoki kososola bongo kozala lokola Néhémie ke moto alobi yo mpo sosolo olobi na molimo na nzambe oyo nzambe apesa yo odiscerne oyebaki olobaki te oyo ezali ya nzambe te oyo ezali ya nzambe oyo ezali ya nzambe te mpo molimo na kati na yo fesala bible elobi na biso nini à tous ceux qui ont reçu Christ il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu balobi kaka te na pasteur na prophète na docteur na apôtre na soki nani na bishop soki archibishop soki nani non balobi na mwana na nzambe nyonso tout il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu et à partir de là celui qui a reçu Christ l'esprit de Dieu descend en lui et l'esprit de Dieu habite en lui désormais il est devenu une nouvelle créature désormais son esprit est en contact avec l'esprit de Dieu il peut discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand bien même cela vient de la bouche d'un homme, entre parenthèses, qu'on appelle homme de Dieu. Le discernement est très important. Nous sommes dans une période très dangereuse. Néhémie a discerné, il a compris. Ça, il est venu prophétiser parce qu'on lui a donné de l'argent. Boni, batamusi bango ponati na yambongo. Oh, nzambe. Nzambe atelema Nzambe totiki na manyoso na maboko na yo kolo na bikamwa na koyeba kosilisa kaka na histoire oyo koloba ete ezali tango ya discernement tango oyo tosenge na biso to discerner ndeko molingami Néhémie azoki tango ya kotala makambo nyonso tu oyo ezali koleka a discerner a comprendre balobi jamais na kolanda bango te à continuer voir naïe, à continuer chemin naïe, à continuer construire le temple, ni les murs il y a Jérusalem. Et tant que bas si makambo non surtout, Bible na biso ke banguna ba kimi banguna ba kamwe. Et loko oyo sengela ki etongama na ba année ya ba année mais esalami na ba mbula mokie, na ba mois mokie, na ba jour mokie. Quand l'esprit de Dieu est avec toi, tu es à mesure de discerner et je suis sûr et certain que tu comprendras. Le temps où nous sommes maintenant, c'est un temps très dangereux. C'est le temps où nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est le temps où nous devons nous donner au Seigneur. Tango oyo ndoko molingami, eza su tango ya masekite. Tango oyo, eza su tango ya lisekite. Et ali tango oyo, ya bana na nzambe, reste oyo nzambe alobaka na Eli alobi, abi Eli, olobi bato nyonso tu bakufi, ba prophète nanga tu bakufi, alobi Eli vanda kimia. Naza su na ba oyo ebele, ba reste oyo etikali, ebele oyo bafukameli mokili te. Bazali. Yo poza na kati, yo oza koyokanga, oza na kati wana, mulimo na nzambe, eye bakopesa oyo lisusu makasi ya kososola. Ndoko molingami nakomi na tango na ngai esili kokokisama nasengi bolimbisi mingi na bandeko kuna tina ya retard oyo tosilaki kozwa na ebandeli toaki na ma problème technique mais esili kobonga yango wana bolimbisi mingi mais na ngunga oyo pe nalingi nakubisa nzambe pe na pambola nzambe na yo ozali kolanda na biso tozali kote elongo nzambe ayeba kopambola moko na moko apambola pe lisusu planète nini radio bere po ete ezali esika motuya ya motuya oyo nzambe asili kopesa biso toyebi kokota lisusu mokolo ya sima lendi oyo koya pona ba oyo tango mosusu basili koyeba te pa idini biso tozali rapidement na koloba ete tozali na barking na adresse oyo eza mosika te na Lidl église comme nango Bethel Mission Baptist Church na barking ezali mosika te en tout cas na Lidl mokolo mosusu tokoyeba kopesa susu adresse na ndenge ya molai et puis ekozala malamu mingi nzambe akumisama pe apambola bino apambola moko na moko apambola pe radio bere na kombo na Yesu Masia. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous remettons chacun entre nous, Seigneur, entre tes mains et ceux qui nous ont suivis. Seigneur, continue à leur parler dans leurs maisons, dans nos couches. Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus.